Bandeko babolingo mbote na bino baibo mesana kulanda chaîne na biso ya www.zoomel1000.com. Lelo tozali na esengo mpona kopresente bino ba émission na bino oyo bomesana kozela. Ngai papa Roger Babo lelo na kopresente bino ba émission oyo bomesana kozela mokolo na mokolo mpona kotalisa na bana ya Congo eloko nini oyo tobombeli bango. Mama Rosalie Lokosu nazwi responsabilité monene na chaîne ya www.zoomel1000.com mpona kotalisa na bapeple congolais vérité to bosolo oyo nini esengeli na biso bana ya mboka toyeba esika oyo bato bazali kokangela bato misu to bazali koyebisa bato bamakambo oyo ezali ndenge wana te ebongi malamu ete biso bato ya Zoomel 1000 totombola mongongo mpe toloba tolakisa bango bosolo mpo ete mboka na biso ekende liboso mpo ete bapeple congolais bayeba eloko nini tokoki kosala mpo ete nyonso tu ezali kaka mpona lokumu ya mboka na biso mpo ete ezali esengo mingi mpona kotangusa bosolo na kati na biso ba diaspora congolaise oyo tozali libanda ya mboka. Na ntango oyo bozala kaka bisika bozali nde bokolanda basango ya www.zoomel1000.com. Bandeko babolingo mbote na bino baebomesana kolanda radio Zoomel 1000. Bandeko babolingo lelo tozali na esengo mingi mpona kopresente bino ba émission na bino oyo bomesana kolanda mokolo na mokolo. Lelo tokolobela bino nini bandeko babolingo, lelo ezali mokolo oyo tobongisi mpona kopresente bino deuxième partie ya maloba oyo vice-président ya parti ya association ya Génération Kabila en France nde tobongisaki mpona kotiela bino mpona bolanda eloko nini vice-président et secrétaire ya parti alobaki na deuxième partie ya maloba oyo alobaki liboso pe boyoka eloko nini apesaki comme conseil pe leson nini atiraki na kati na nyonso tu oyo alobaki pe asengaki pe na bakongole nini. Bandeko babolingo kaka ndenge tozali koyebisa bino ete lelo oyo ezali mokolo oyo bato bakomi kolamuka na oyo babengi ete lit ya kobunda mpona kotonga mboka. Bato nyonso tu oyo bomonaki ete bazalaki na silence lelo balobi ete makambo lisusu ya kozala na silence ezali te mpo ete balobi ete bavandaki kimia mpona kotala ndenge nini bakombatan bazalaki komema lit na bango, me baye komona ete bakombatan bazali bacomédien baaventurier bazali bato oyo bakomema biso kaka se na libulu. Po ete baye komona bakombatan bato oyo bozali koyebisa bango na poto ete bolanda biso po tolingi tolibere Congo, kaka le même bato wana bakombatan bazali kokosa bango. Bino moko bomona balokuta yango ya ndenge na ndenge eleka bandeko. Na makambu ya dongo balie bino bambongo, makambu ya lokuta na ndenge bayaki kolobo baza na 25,000 tonnes. Baye kosala lisusu oyo ndenge mama Landu pa asalaki neti akota na mwa lingomba na bango oyo alobaki ete afundi Joseph Kabila na CPI, procureur alobi ete baye na 600 signature na ba pétition na bango po ete procureur alobi ete soki amoni yango nde akofungola dossier. Bandeko baleka meme liboso ya bakamera liboso ya babilili baloba bandeko basinye sa batu ba pétition bandeko bapesi meme na date balobi ete bakokende kotika ba pétition na date boye. Bandeko tozali na ba image wana na banzi tosala deja ba émission bato oyo balanda ba émission na biso bayebi ba émission oyo tosalaka oyo ndenge bazali kopesa date ke balobi ete date wana nde bakokende na CPI mpona kokotisa ba pétition na nyonso tu ndenge procureur asengaki. Bandeko na date wana ndenge eleka ba pétition oyo ba signature oyo batu basinya bisika ekende eyebana te kaka ndenge toyebisaka bino ete ndeko awa na poto basakanaka na signature te.
signature ezali eloko oyo ekoki kobebisela yo vi na yo mobimba awa na poto po ete biso nde bakongolais tozwaka yango lokola liseki. Yango namonaka bato mingi bazalaka soki abengisi ndeko na ye awuti Afrika ye avandi na ndako, soki moto wana asalaka akoyebisa ndeko na ye soki omoni ete atanga naza te, soki bato bayeba sone omoni bato wana balobi na oba makambo moko mpe bapesi yo bapapie osinie konsinie te mpo bayebi bariske nini oyo bato bazwa awa na poto. Mpe yango wana bandeko babolingo, tala kaka bato bozali koloba ete bozali kobunda po ete bopesa bango une vie meilleure na avenir na mikoleko ya kuna na Congo, me tala kaka ndenge bozali kokosa bato yango. Batika na bango te bandeko babolingo, bakei lisusu kokosa bakongolais oyo Roger Bongos oyo na de petit na ye oyo basalaki mwa nimero moko bakei kuna na Allemagne na retour na bango baye kokosa nini oyo babandi bakangi bango. Joseph Kabila nde mutu atindelaki bango bato bamenase bango babrake bango na baminduki bamakambo ndenge na ndenge oyo babebisi voiture na bango. Roger Bongos a préféré kofilme bamakambo ya badéclaration me abosani kofilme mutuka oyo esika babetaki oyo bapanzaki, abosani mpe kofilme mbila oyo bango bakendeki kofunda na biro wana bandeko. Pona koyebisa bino botala bato bazali koloba ete bango nde bazali kosala lit pona Congo po ete bamemela biso une vie meilleure. Bandeko babolingo esuki kaka wana te lokuta yango pona kolakisa ete ekoti meme pe epai ya ba leader congolais somo na mwa ta muke kaka oyo Papa Etienne Tshisekedi ayebe lisusu na bakomedi na ye na Congo kuna asignale bato ba mikanda comme quoi azo reconnaître Joseph Kabila président ya Congo pe mwana ya mboka, metango ya na poto lokola azo luka ba intérêt na ye. Bomoni ndenge bino moko alingi banda kosangana na esprit ya bakongolais na motuna ya pamba. Une simple question batunaki ye docteur moto ya maele pona koyanola directement. Donc la réponse na ye il faut sala nanu manœuvre ya kotourner sima ya mikongo ya ba peuple congolais. Ndenge kaka bamesana koutilize kombo ya peuple wana kokosa bato na kombo kaka ya peuple. Po moto lokola ngai mama ozali soki batuni ngai question est-ce que Joseph Kabila azali mopaya to mwana mboka te, na koloba mbala moko Joseph Kabila azali mwana ya mboka congolais ya solo po ete azali président na biso parce que constitution ya mboka endimi ye pe ezali na barasino ezali kolakisa ete azali mwana ya mboka. Laurent Muze Kabila na bomoi na ye apresenta biso ye. Voilà na pesi réponse na ngai mbala moko sanke na leka na loba ete me na yokaka bato mususu balobaka o bato mususu te pona kotala ndenge nini bato wana baza kosakana na esprit na biso me bazali koyeba teke nzungu oyo biso tozalaka ya pendant 32 ans tosi tobimi na kati ya nzungu wana. Alors bandeko babolingo, tango bango bazali kokosa biso wana poto, tango bango bazali koyebisaka biso bamakambo ya lokuta oyo tolingi to libérer Congo ba information ya lokuta basi bayeba bango na kosalaka ba montage ya ba image. Bandeko spécialité batikali nango kaka ya kokendeke kolukaka ba image na ba internet okomona tango mosusu ata bitumba moko ezalaki na Soudan ou bien bakataki moto motu ou bien bakataki basi ba mabele ale bango bate ba lokoti yango bakei ba travailler yango ale batie yango neti ba masolo ya Congo wana nyonso tu toye koyeba yango ba image mingi bino bozali komona misusu ezali ba image ya Congo te bazali ko annexe yango na ba montage bazali ko sala bazali ko zo ba image ya ba dega mosusu esalami na bamboka mosusu Uganda Soudan banini toye ko découvrir yango. Me bandeko babolingo bato oyo bino bolobi ete bango nde bakopesa bino une vie meilleure, bakopesa bino une vie meilleure yango na Congo na lokuta kaka ya boye. Soki ba leader na biso to ba leader ya bino bato bozali komi benga ba combattant balingi penza peuple
na intérêt ya nini lisusu bakobanda kokosa bapeple yango ntango bazali kokosa badiaspora me badiaspora mosusu mpe bazali bana mike te bazali mikolo bazali komona yango wana bandeko babolingo ntango bino bozali kokosa kaka bato bozali koloba ete tozali kobunda mpo na mboka boye na nsima na biso botya biso poa mais dans l'autre temps bozali kokosa bato yango mais eloko tozali komona ete Joseph Kabila azali phénomène vis-à-vis ya bino Joseph Kabila epai na ye maloba muke mpe soki alobi likambo na pepe il faut akokisa yango lelo oyo bandeko ekomi kaka soki likambo moko esalami na Congo kuna ale okomona bapresse oyo emonani ke ezali ntango mosusu désavantage mpo na Joseph Kabila okomona bato ya baradio mosusu batamboli mongongo mbangu mpo na kobimisa image wana okomona image wana mpe ntango bakobimisa yango ekosala ta 2 semaines ezali kaka wana mpo batalisa na bapeple congolais botala ndenge makambo kuna na Congo eza koleka rien ne marche bandeko nakoyebisa bino eloko moko bomoni ndenge bauti kopresente baimage moko na chaîne moko ya bacongolais oyo balobi ete na Congo kuna mai esali 2 semaines ezali oui ezali malamu mpo ete biso nyonso tozali na susi ya mboka mpo na makambo ndenge ezali koleka soki ezali ya mabe ifo totombola bongongo toloba me modele oyo tokomi komona makambo ya Congo soki esalami ndenge site internet mosusu ezali kopresente yango na ndenge mpenza yake bozali komona kaka ke songi mpona koloba na bato indirectement ke bomoni kutu kuna Joseph Kabila azali kosala eloko te nzoka azali kosala me bandeko bozoyeba eloko te mpo ete bakongole mingi ko toye na poto awa toye kaka mpo ete kombo kaka toyaki na poto tokomi na poto me il faut boreflechisaka na makambo mosusu mpo na nini bandeko tolobaka yango ntango nyonso Mobutu depo azwaka mboka Kongo na biso wana batio oyo ya régie des eaux oyo bino lelo bozoloba na Kongo kuna maeza te bozwa kobeta tolo batio wana depuis ba Belge batiaka yango ba Flama oyo eloba papa Etienne Tshisekedi depuis ba Flama batiaka yango na ndenge Mobutu ayeko pakata mbango boyebisa biso mokolo nini bino bokoko yebisa biso ete bopesi biso ata preuve moko ete Mobutu achangeaka batio ya sika mpona koloba ete o ba Belge batiaka esi eumeli na change mosusu soki lelo bamai na Congo ezali kokangama mpona kosala mwa mikolo bakongolais nde bazali kokomprendre te meme na diaspora Joseph Kabila na bato na ye ya mosala bazali kolite mpona kochange batio ya sika yokanisi soki bazali kochange batio soki ntango mosusu bazali kochange bien tio ya monene oyo ezali kote ya central ekotinda kasi mai ndenge nini mpo ekende na bareseau ya mike il faut maye kangama boyebi teke mosala ezali mosala monene bino boyebi teke Mobutu atikeli biso mboka oyo na ndenge ya bomi yango na ndenge ya kosakana te bino bokanisi ete makambo Joseph Kabila azali kosala ezali kaka abeti kaka loboko mbala moko ta alobi ete ale mai ezala mai ezali batio ya sika ezali te ezali nde mosala bandeko soki ntango mosusu mai ekatani eza koya te bandeko boyebaka ete gouvernement aza kosala mosala batio wana nyonso tu ya kala oyo bato ya deuxième république bakosaka biso na yango il faut bavuzu na yango nyonso Mobutu asalaki eloko te na bato na ye bayaki kaka na koyiba yango namonaka ete bango batikala kaka na réseau moko soko tuni Mobutu asalaki nini atikela biso pe soko tuni Mobutu kasi na 32 asalaka nini Mobutu atikela biso pe papa bomoko mama bomoko ekolo bomoko kaka wana nde batikala na yango me bandeko babolingo oyebi na koyebisa bino eloko moko eloko oyo nde bato bazali kokomprendre te situation oyo bato deuxième république batikaki mboka na biso il faut boyeba yango ete ata bato mosusu bazali kolobawa oh papa Etienne Tshisekedi ya po ete soki azwi bokonzi pasi na biso bakongolais sili bandeko ezali maloba bandeko soki kutu na parti na ye moko ya IDPS azozwa bakimpelekese na bakimpelekese
okokende pe secrétaire général aza kokosa ye o président vanda na yo calme na ba bureau ya ba nini kuna esika ba bureau esika bazali kosala kozwa ba carte ba électeur totindi déjà ba représentant na biso Tshisekedi pe aza kondima papa Etienne Tshisekedi pa ndimi bandeko nzambe alalaka te mais c'est wechi kaka na bitambola na ye ake ko découvrir likambo ngo alokoti yango na nzela mbala moko aleki pe na ba bureau na tala boy terrain ya kokauka batu ya IDPS ata moko te papa wechi alobi mais c'est wechi alobi ezalaka boye te ye wana mbangu na limete pa papa Etienne Tshisekedi yo wo tanga badi kotuna papa Etienne Tshisekedi père asutuka alobi me bayebisaki ngai ke bato bazali kuna nini me naza koregrete na situation wana nyonso tu nini monsieur Mubake kaka oyo ndenge kaka azali kokosa bandeko bon boyebisa biso soki kutu mwa parti na bango badésordre ezali ya boye ebongo mboka lokola Congo soki balobi bapesa bango me wana nde esike kozala ete kimuyibi ekomonana okomona kuna Mubake asi ateki deja bacuivre na banini azokosa papa Etienne Tshisekedi te na bacuivre wana totindi yango ou bien côté Paul de bakende kosala mwa misala moko nzoka sa atekaki yango bandeko babiloko mosusu ezali komona na nzambe azali kolakisa biso ndenge nini lolenge ya bato bazali soki kutu na kati ya parti ya IDPS bazali na badésordre ya boye ebongo nde mboka lokola Congo nde bakoyela biso solution ya malonga botika baje bandeko bokosaka biso tango ya Mobutu bolelisaka biso pongi tango ya Mobutu mais sikoyo te tala babilili oyo tozali komona lelo yango nalobaka ete nzambe merci na moto oyo aye kobimisela biso lelo internet makambo nyonso tu tokomi kovivre yango mpe tokomi koyeba bosolo na lokuta bandeko babolingo nakoyebisa bino ete ifo boyeba yango na tango ya lelo ba opposant congolais balingi Congo te balingi nde kosankampare na babien ya Congo me bazali koutilize yango na kombo ya peuple bandeko nakoyebisa bino lisusu eloko moko boyebi ete ntango na tolobaka ete papa Etienne Tshisekedi akomi na ye kosala komedi na makambo ya mboka mingi bazali kokanisa tozali kokosa mpona nini papa Etienne Tshisekedi azali moto ya mayele oyo babengi docteur en droit bandeko ngai nakotuna motuna yoka moto ya mayele oyo azali na mayele na motu oyo azali koloba ete un démocrate lelo ezali ke soki ntango mosusu bapesi baresultat ya baélection balobi ete Joseph Kabila aleki me yoka makambo azali koyebisa bakuluna ya poto Joseph Kabila aleka te biso il faut tosala trouble to revendiquer badroit po ete to faire partir ye mais na papa Etienne Tshisekedi na Joseph Kabila nani azali vrai démocrate bon moni teke papa Etienne Tshisekedi pa komi na ekuluna tala bamakambo oyo bandeko représentant ya PPRD oyo azalaki na député oyo bakendeki komenace na ndako na ye oyo papa Etienne Tshisekedi aparti awa akomi kokomande baopération aparti ya Kinshasa komona kobenga bato na ye bosala bafwiti wana nyonso tu tozwi yango toyebi mais papa Etienne Tshisekedi bato ya IDPS bazali kokanisa ete lokola bato ya PPRD bavandi kimia baza kosala ndenge mais bazali koyeba te ke biso tozali badémocrate bakoyeba te après les 6 soki baresultat bimi et que Joseph Kabila a passé wana nde okomona ete nde biso mpe tokobimisa ya biso manzaka bandeko tolobaki yango bamosusu bakokatisa fleuve Congo wana na makolo bakokima na Congo Brazzaville bamosusu na banzi ete bakokima na bavillage na bango oyo akabeyaka mwanga bakokende kovanda na kabeyaka mwanga oyo tala soki ntango mosusu bainfluence oyo ezali kokosa bino bomikosaka kaka bomikosaka mingi bazali kokanisa ete Joseph Kabila na gouvernement na ye bazali babolole mais bazali korespecte démocratie mais ntango est-ce que botunaka Jean-Pierre Mbemba te ndenge pakataka ake kokota na ambassade ya Afrique du Sud botunaka ete il fallait botunaka Jean-Pierre Mbemba ayebisa bino aloba ete ndenge ye moko abandaki koloba ete bi apeti wana moni singa makambo ndenge abandaki koloba boyebi yango te osikola kobetela bino bamasolo akati
Jean-Pierre Bemba tanga bandeko solana batna le bien petit wana penza apelisi moto ba elema nanga nyonso tu ba palangani boye bien ngote o siko tozo yebisa bino ba vraiment solo po te boye ba makambo te boto na Jean-Pierre Bemba muta mwana ki makambo na ye e bongo papa Etienne Tshisekedi kaka na mwa ba masolo zo betela bino ndenge nini azo luka ndeni bo pesa pesa ba bonza yende kokoka yeso di president Joseph Kabila leki ya kokoka na population o Joseph Kabila zali na ngona sima na Congo mais tango mosusu ako kende ko vanda libela na kabe ya kamwanga eloko azali ko bosana tala ye azali ko bosana ete tozali ko pesa ye respect mais ye moko lingi ko se respecter te parce que akomi na ye kaka lokola mwana ya kuluna donc mwana ya kuluna te mais papa ya kuluna biloko azali kosala tala neti opération ya komandaki na batu na ye IDPS na nini batindi bato pointe banke de ko menacer un député na kati ya moto ya PPRD bake ko menacer ti na ndako na ye est-ce que on ezali malamu soki lelo bato PPRD balobi ete bon bakende pe tango papa Tshisekedi ya kozonga bakende pe bakotela na limete ba menacer bango est-ce que boko sepela na yango oyo bokei kosala mabe wana azali père de famille mpona nini kokende komenase moto boye na miso ya bana na ye bolingi bozwa kongo yango neti nini lelo bolingi bolakisa bato lokola bovandaki wana bokonzi kongo bonyokoli peuple lelo bokimi awa bokomi siko kolakisa ete bino nde bolingi mboka na masolo ya lokuta o mboka na biso mboka na bino ya wapi boyebi ndenge botikaki mboka yango boyebi siko ndenge Joseph Kabila azali kosala na gouvernement na ndenge bazali kobongisa mboka pe bozali koyela biso ba masolo ya lokuta mais papa Tshisekedi ezosala erreur ba conversation téléphonique na ye nyonso oyo asalaka na ndenge ya sese ndenge azali korekomande ba opération ya nini ayebaka ete Union Européenne bazali na yango deja ye soki akebi te akolanda Jean-Pierre Bemba makambo na yebisi bino bokanga date ya lelo soki akebi te akolanda Jean-Pierre Bemba bakokoma mibale kuna bandeko lelo bato mosusu bazali koloba ete Jean-Pierre Bemba kala te bakotika ye pe papa Etienne Tshisekedi soki tozwi bokonzi tokosala tout point ete Jean-Pierre Bemba batika me bandeko bapeuple congolais bovandi ya na bapoto bomitunaka boyebi te ke depuis bacréa CPI bino bosi bomona moto oyo bakangi ye kuna balibere depuis bacréa tribunal wana bino bosi bomona moto oyo bakangi ye un leader politique oyo bakangi ye balibere ye kuna ndeko ezali lokola soko kei sans retour ezali lokola cimetière liwa ndeko kuna soki deja bakotisi yo seke baza deja na baelema nyonso kuna bakotisaka moto pamba te avant bakotisa yo seke baza na baelema nyonso mais botunaka te ntango balobaka ete Jean-Pierre Bemba kala te bakotika ye oui Jean-Pierre Bemba kala te bakotika ye ezali malamu mais bomituna bakotika ye est-ce que bino depuis bacréa tribunal wana bosi bomona balibera un opposant moko boye oyo asalaka crime contre l'humanité mpe batiki ye yango na totalaka ntango namonaka bakongolais bazali koloba makambo mosusu epesaka nga mao mpe balider mosusu bayebi vérité me bazali kolinga kolobela bato te ndeko soki oyebi vérité te vanda na yo kimia tika nde kolobaloba yango na ntango oyo bandeko ba bolingo nakosenga kuna na régie batiela biso babilili ya ndeko Jean-Michel Okitaloshima Okonda vice-président et secrétaire ya Association Génération Kabila France nde tokosenga ete bolanda deuxième partie ya maloba na ye o ndenge tolobaki ete bato ebele bakomi kobima na silence bazwaki yango neti liseki mpe ndenge ezali wana bandeko bokomona ndenge tokoprojectele bino bamessage baimage oyo bakongolais basili kolamuka surtout na France balobi ete bakozongisa France na kati na logique balingi lisusu te France ezala na kati na désordre balobi ete ezali kosala soni lelo bayebi kaka bakongolais ya France miyibi bakongolais ya France bato babetaka shegula bakongolais ya France bato barezonaka bien te bandeko wana balobi bango bakosala tu bazongisa bakongolais nyonso tu na kati ya logique babozoba balobi balingi yango lisusu te yango na ntango oyo nakotiela bino babilili nakosenga kuna na régie
Papa Botamba tchela biso babilili ya Jean-Michel Okita Loshima Okonda, vice-président et secrétaire ya Association Génération Kabila France. Tchela biso nano babilili po ete bandeko bayoka suite ya bamaloba oyo ndeko oyo. Bandeko oyo ya France basili kobima na silence, pe basili ko lancer ba message, pe batalisi ba raison na bango. Ndeko nazali koyebisa bino ete ba peuple congolais basi balembi baye komona ete tokosami ya mingi. Yango balobi ete trop c'est trop, bakoki kotikala na kati na ignorance boete. Joseph Kabila bazali komona ete tango bato bazali kosala babozo bakoloba n'importe quoi, ye azali kotonga mboka ezali kokende liboso, bato mosusu baye kotala babi, mais tokotikala kaka na ba ignorance ya boye. Pourquoi? Ndeko yango na tolobi ete il faut kotalaka bozoba wana pe ezali na bandeko congolais mingi. Okomona moto mosusu ata na internet okomona ntango mosusu atia foto na ye ozo kotala bolobi ah oh penza moto ya malonga, me bandeko bandeka kotala makambo asalaka na page na ye, bandeka kotala makambo asalaka na page na ye na makambo akomaka. Okomona ete ye moko bandi kotuna lobi nakanisaki moto azali moto ya malonga, nzoka nde moto yango bamakambo mosusu azali kopoma ye na bamakambo mosusu azali kosala, bato bozali kokomprendre te nde bato mosusu okomona babandi kotuna biso mpe tosi tomemanga mboko. Omona bato mosusu baza kokomela biso, me mutu boye ndenge nini tala makambo azali kokoma biso tolobi me tokorépondre bino ndenge nini. Est-ce que ye azalaka kati ya radio Zoomel mili po biso torépondre bino? Donc bato mosusu ntango bakosala makambo baza kokanisa ete baza kobiba danger, nzoka nde bato bazali koseka bango. Bandeko kozanga koyeba liwa ya ndambu yango na ntango oyo nakosenga na Papa Botamba tshele biso babilili ebongo nsima tozongela masolo na biso ba image s'il vous plaît. Mais est-ce qu'il n'y a pas une autre façon d'agir que d'interdire l'Europe, que d'interdire d'aller jouer? C'est son boulot. Si vous contestez sa façon de jouer, si vous trouvez que des scènes sont obscènes, si vous, nous tous, nous avons des enfants. Oui, il y a des choses qu'il faut améliorer. Mais est-ce que s'attaquer à lui, l'interdire de jouer en Europe? Ce n'est pas ça la démocratie, mon frère, mes frères, mes compatriotes. Agissons autrement. On ne peut pas s'attaquer à Werason par le simple fait qu'il a joué, il soutient Kabila. Mais si vous dites que Kabila c'est vous dites que Kabila c'est dictateur, mais ce que vous instaurez, c'est une autre forme plus radicale de la dictature. Un démocrate n'agit pas comme vous. Vous vous attaquez à l'ambassadeur parce qu'il était à la gare du Nord pour... il était chercher le ministre congolais qui devait être à la gare du Nord ce jour-là. Et vous venez pour demander l'interview à un responsable, à une autorité, qui vous dit que je ne peux pas vous répondre, je suis à la gare du Nord. Mais monsieur, mais laissez-le tranquille, il a un bureau, il a un secrétaire, il a tout un cabinet. Mais demandez l'audience. Ici, vous ne pouvez pas vous réveiller le matin pour dire à Sarkozy, je vais t'interroger, et s'il ne veut pas, vous vous attaquez à lui. Vous balancez les images, vous dénigrez les gens. Il n'y a aucun respect de la vie humaine, aucun respect de la vie privée. Vous voulez nous imposer, c'est-à-dire que comme moi, je me présente là, demain, vous allez m'arrêter. Mais on est où? Mais arrêtons. Respectons du moins les institutions. Oui, vous soutenez Tshisekedi. Moi aussi, je l'ai soutenu jusqu'à risquer ma vie. Je me rends compte aujourd'hui, ce monsieur a 77 ans, monsieur. 77 ans. Je vous rappelle qu'il était parmi les collèges de commissaires que Mobutu, le premier gouvernement de Mobutu, en 61. Plutôt dans les années 60. Il fait partie des collèges de commissaires généraux. Il était vice-ministre de la justice à ce moment-là. C'est Liaou qui était considéré comme ministre de la justice, lui était le vice-ministre. Ce monsieur
était le rédacteur, ou parmi les rédacteurs de la Constitution de 1967. C'est cette Constitution taillée sur mesure qui a permis l'instauration des mouvements populaires de la Révolution, ce qu'on appelle communément les manifestes de la CELE. Il a créé l'UNPR, ce monsieur, avec Mobutu. Il s'est opposé par la suite. Il a été 3 fois Premier ministre. Il a été ministre de l'Intérieur. Il a été recteur de l'École nationale d'administration du Congo. Il a été parlementaire, il fait partie des 13 parlementaires qui se sont opposés à Mobutu, après avoir habillé Mobutu, créé une constitution sur mesure pour lui, créer le manifeste de la CELE et tout. C'est son droit de s'opposer à un moment donné, quand il a vu que la politique de Mobutu ne répondait pas. Oui, c'est son droit, on n'entre pas là-dedans. Mais laissez-nous à un moment donné, monsieur, tu as 77 ans, tu veux être opposant, mais n'oubliez pas que tu as fait tout pour empêcher le peuple congolais, parce que tu as fait campagne en 2005 contre le référendum. Tu as empêché les gens d'aller s'enrôler pour voter. Aujourd'hui, tu te rends compte que voilà, tu étais en erreur. Mais il faut d'abord commencer par demander pardon au peuple congolais. Mais oui, c'est ton droit de ne pas. Voilà. Aujourd'hui, tu es candidat président de la République démocratique du Congo. Mais quel est ton projet? Nous voulons avoir les projets de l'IDPS. Et quel IDPS dont on nous parle? Parce qu'il y en a 4 ou 5. Beltsika, son IDPS et tout. Mais on n'entre pas là-dedans. Mais il y a à manger, à boire là-dedans. Vous êtes incapable déjà de mettre de l'ordre dans votre parti, mais vous voulez imposer, vous voulez gouverner la République démocratique du Congo. Nous avons vu Tshisekedi Alèvre attaquer le Premier ministre. Il avait l'occasion de chasser Mobutu. On n'aurait pas connu le Kabila. Non, il avait l'occasion parce qu'il a été nommé juste après la proclamation, en 91. Tshisekedi a été, Mobutu l'a approché pour... Non, il a toujours dit non. Oui, aujourd'hui, il dit oui. Prenons acte. Mais tu n'es pas le Messie. Non, monsieur. Tu as commis des erreurs. Quelle est ta position? Quel est ton projet? Quel est ton plan pour la République démocratique du Congo? Candidat, oui, mais avec quel projet? Être populaire à Kinshasa ne veut pas dire que tu es populaire à toute la République. Non, monsieur. Laissez-nous aussi la possibilité, chaque fois qu'il se présente à nous, de choisir, de faire notre choix. Présentez-nous votre projet. Qu'est-ce que vous envisagez pour le Congo, pour son développement? Le Congo est en retard. J'ai lu un livre de Cameroun qui compare le Congo au Brésil. Oui, c'est bien beau. Mais nous voulons connaître la position de l'IDPS. Qu'est-ce que l'IDPS compte faire? Comment il compte gouverner ce pays? On vous a suivi. On nous a montré quelques images de manifestations du 24, je crois, avril. Quel est le plan? On n'a rien sorti de votre projet. Il y a les élections dans 2 ou 3 mois. Que pense l'IDPS de ces élections? Comment ils comptent? Quel est votre point de vue? Comment comptez-vous développer ce pays? C'est de ce débat-là que nous aimerions avoir avec tous les partis. Moi, aujourd'hui, j'ai décidé de prendre ma carte au PPRD pour soutenir les actions de Joseph Désiré Kabila, les raïs congolais. Laissez-moi, combattant, laissez-moi, c'est mon choix. Laissez les peuples congolais choisir ses dirigeants. Je peux dire beaucoup de choses sur Tshisekedi. Mais venez au Parlement. Venez avec un plan, votre projet. Qu'est-ce que vous comptez faire? Organisez les débats. Arrêtez de prendre du Congo en otage, des Congolais en otage. On vous a soutenu depuis 61, monsieur
Tshisekedi. Depuis 61, combien de Congolais sont morts pour vous? Aujourd'hui, oui, vous pouvez être populaire à Kinshasa, vous pouvez être populaire je ne sais pas où, mais ça ne suffit pas pour être élu président de la République. Le Congo d'aujourd'hui n'est pas le Congo de 67, le Congo de 60, des années 70. Que comptez-vous faire, M. Kabila, M. Tshisekedi? Aujourd'hui au Congo, il n'y a plus d'école, il n'y a plus de routes. Heureusement qu'on a connu Kabila, qui a traité de se battre. Les gens oublient facilement. Le Congo vient de bénéficier de l'annulation d'une grande partie de sa dette. Grâce aux efforts du gouvernement en place, plus de 12 milliards de dollars ont été annulés. C'est-à-dire que même les institutions internationales plutôt, font confiance au gouvernement. Sauf les combattants qui ne voient rien. Non. Vous voulez contester de la nationalité du président de la République, mais il y a des institutions. Amenez des preuves, monsieur Daparico. Amenez des preuves. Ça ne suffit pas de prendre les images, des photos, monter sur un ordinateur pour présenter au peuple congolais que voilà, Kabila s'appelait Kanambi. Nous, on s'en fout de tout ça, monsieur. On n'est plus à ce moment-là. Ce moment-là est passé. Kabila a gagné les élections. Vous pouvez contester de la manière, mais au moins il a gagné les élections. Maintenant, il y a les élections au Congo. Qu'est-ce que vous comptez faire à Parico? Vous allez rester toujours en Europe? Vous allez rester toujours dans votre position et faire l'opposition en Europe? Mais allez, les opposants, les vrais opposants sont au Congo. Les vrais opposants, ce sont ceux qui vivent la précarité, qui vivent au quotidien. Mais allez, participez. Vous n'allez pas nous dire que tous les Kabila tue tous les opposants comme Mobutu le faisait. Non. Aujourd'hui, il y a eu le 24 juin, Tshisekedi devait parler au stade du 24. Mon avis, Marie-Paul qui a joué. Mais Marie-Paul est à Kinshasa. Marie-Paul n'a pas été agressé, arrêté par Kabila. Comme le fait les combattants ici en Europe. Fali Poupa vient jouer, vous ne voulez pas de lui. Écoute, parce que il semblerait qu'il a joué, il semblerait qu'il... Non, des rumeurs, ça nous amène où? Nulle part. Donc, Bandeko, nous, avec Richard, nous soutenons Kabila. Nous animons une association, Génération Kabila France. Il y a Génération Kabila en Hollande, en Grande-Bretagne, en Espagne, au Portugal, en Allemagne, en Autriche, bientôt au Canada, aux États-Unis. Nous voulons montrer à face du monde que Kabila Azali Kosala Moussala, Kabila c'est le fils du Congo, il aime son pays, il n'a pas fui, il a eu le courage d'attaquer de gauche à droite, il a tenu bon. Il y a des failles, il y a des erreurs qui ne commet pas. À force d'être là, l'expérience vient, il essaie de corriger, il fait arrêter des ministres, il fait arrêter. Aujourd'hui, au Tindé, alors qu'on a Boma, au Kende, il y a ce qu'on appelle guichet unique. Ce qu'on n'a pas connu, on a connu jusqu'à 22 bureaux à Matadi pour dédouaner une voiture. Mobutu était là depuis 32 ans. On n'avait même pas un distributeur. Yo ou tu peux fallo que ne n'ambongo na yo. Les lots qui ont une carte bancaire, non, tu peux rester là. Mais les Congo changent, mes chers amis. Respectons les institutions à place. Osana Likambu na yo, Osana projet na yo. Voilà, il y a les élections dans des 3 mois. Olingoza la députée, Kende, respecter la procédure, déposer dossier na yo. Ça la campagne, aux allélis, aucun n'a parlement. Un jour peut-être, au coup comme un ministre, un jour peut-être, au coup comme un président de la République. Voilà, c'est ça la réalité. La vie démocratique, c'est ça.
Ça ne suffit pas au son caméra. Na quoi y a région parisienne à Saint-Denis. Ah, je suis devenu opposant au balancier en internet. Et je me pose, je ne comprends pas les silences du PPRD. Mais vous êtes un parti organisé, vous avez les moyens, il y a des ministres, vous avez tout ce qu'il faut pour répondre à cette bande de voyous. Parce que vous ne pouvez pas se permettre, se donner le droit de s'attaquer à une personne, une autorité. Gratuitement comme ça, parce que ça vous fait plaisir de parler de lui, pour vendre, pour faire aux yeux moi caméra, moi bureau, en Suisse, moi c'est à côté, donc comme opposant, allez, je commence à insulter Kabila. Non, ça ne suffit pas. Kabila aussi, Kabila a derrière lui des gens, des responsables, des intellectuels, les gens qui ont étudié, qui travaillent, qui animent, qui sont les chefs d'entreprise, qui sont des fonctionnaires, qui sont là derrière lui. Vous avez parlé de tout et de rien. Aujourd'hui, nous disons stop. Vous avez un projet, nous sommes là. Nous sommes capables de faire face à vous. Nous avons des preuves. Vous cherchez vos preuves. Boya, tout sangana, tout discuter comme des responsables. Des menaces, si vous continuez, vous allez voir, nous, en face de vos menaces, il y a la loi. Nous vivons dans un état de droit. Je suis libre de soutenir qui je veux. Si vous me menacez aujourd'hui, sachez qu'il y a la loi. Notre association est reconnue, publiée au journal officiel de la République française. Donc, nous ne sommes pas des voyous, nous sommes des responsables, nous sommes des gens qui ont étudié, qui étaient en faculté, nous avons étudié, nous sommes des responsables. Chacun de nous, il y a des chefs d'entreprise, il y a des cadres territoriaux, il y a des bandiko babolingo na banzi ete bino moko bouti kolanda pe bouti koyoka ndenge nini intervention ya vice-président et secrétaire Jean-Michel Okitaloshima Okonda auti kopesa bandeko nakoloba kutu nakosala ba commentaire ya mingi te nakotika kaka bal na kana bino ba peuple congolais oyo bino moko bolandi maloba o ndenge lobi bo juger pe bo pesa ba opinion na bino po ete Congo bato mingi bazali kolinga kolalisa biso pongi ta oye bongi te totelema po totonga mboka na biso bato mosusu bazali koyana ba distraction oyo tokobeta bato boye tokosala boye kuna pe bato ya nzambe mosusu bazali komema bato na ba distraction mboka na biso ezali na kati na libulu mboka na biso ekobima soki tozwi kaka président mosusu oyo ayebi nzambe ba makambo ndenge na ndenge oyo ba makambo ya kolalisa bandeko boyebisa biso nanu. Donc koloba ete ba poto oyo soki ekomi lelo développer boy donc koloba ete même na France eza na kati na libulu te yango na toloba ete nzambe ndazali kopesa privilège France ekomi boy to tuni siko motuna po ete balobi ete mboka na biso eloko moko ezoko marché te po ete ezali na kati ya libulu yango tolobi boy bandeko bino moko boyebi ete bakonzi ya mboka ya bamindele pe ba makambo na bango misusu basalaka boyebi yango na kati ya formation bazali na kati na bamasolo na bango ya CC bakonzi ya mboka na bango bazali mais pona nini bamboka na bango ezali ko se développer parce que basi ba comprendre ete po ete mboka se développer il faut ba peuple ko simba na maboko elongo na bakonzi ya mboka ko pesa na ba idée oyo ya malamu yango nde bakoko kosala po ete mboka etongama bomoni yango pe eloko biso bakongole toko kosala mais lingo loba teke koya kotia bato na baide na bango mboka na biso kobonga te po ete ndenge ezalela tozalila kati na boumbu il faut mokonzi moko aya mais ntango ozali koyebisa bato boye nzambe alobi ete il faut mokonzi moko aya mais apesi yo mpe date te oyo akoloba ete mokonzi yango akoya ekozala na ntambo oyo po ete na baprofesi ya kala oyo bato akala babandeki kopesa soki nzambe atindi moto na profesi bandeko akopesa yo na baprécision nyonso tuna makambo okokende ntango oza koloba likambo na baprécision mais oyo lelo bakoyaka koyebisa bino ete mboka na biso ezali na kati na libulu mokonzi fo aya mais boyebi mpe date yango mokonzi wana akoya te boyebi mpe teke evenema nini oyo ekosalama mpo boyeba teke mokonzi yango akoya kaka boye kaka liboso ya kamera kaka mokonzi moko ifo aya mais soki ye azali koloba boye seke ezali message azwi epai ya nzambe ebongo nzambe yango ayebisi ete mokonzi yango akoya mokolo nini yango na tolobi ete ntango deja
bakonzi ya mboka oyo nzambe asatindeli biso bazali wana na makambo bazali kosala mingi bazali koreve mingi bazali kokanisa ete bamasolo na bango ya nsima ndako ya kokosakosa nde lelo biso tokondima bandeko Joseph Kabila Kabangele Rais ye azali président oyo ifo tondima ye po ete maloba ezali kobima epai na ye mpe misala ezali komonisama azali lokola te ndenge ezalaka na ntango ya deuxième république bandeko maloba kaka ya lokuta bandeko okomona président mobimba aye po abetela bino apesa bino discours ya makambo ya lokuta bazwi tata mobimba bandeko na mawa bazwi tata mobimba bakomi koyebisaka ye banzembo ayembaka banzembo ya parti ya MPR ayembaka banzembo ndenge nini azali kokumisa Mobutu moto yango bakumisa me tala ndenge atikeli biso mboka bandeko lelo bato bakomi kaka bino bozali koyebila président Joseph Kabila bandeko oya Joseph Kabila kutu soki bayembi tango mosusu ezali mokolo ya baelektio banini me oya Mobutu bandeko discours moka kopesa amemeli bino makambo ya lokuta na discours me okomona bazwi tata mobimba aza mpe na famille na ye na mwasi na ye na bana na ye okomona yo na liboso koyeba Mobutu eye alingaka mosale bandeko tata munene na banzi ete tango mosusu bato mosusu bakoloba ete me makambo mama Rosalie azali koloba azwi yango api na kosenga papa Botamba tiela biso nanu babilili botala ndenge Mobutu komisaki bato lokola besclave tata munene alati kazaka abimi na tongo bayebi bana bayebi ke papa ke musala okomona ete ba discours ya président bana bakei na télévision po balanda président kopesa meeting bamona ye tata na bango wana azali kobetaka maboko azali koyemba tango papa kozonga oba papa depuis quand obanda koyemba wana ba papa ngo pe bazalaka neti bato ya autorité bokanga binongo na bino bozako sakana na lingi lisusu botuna bituna ya boyete me kune pe Mobutu tala ndenge azali ko Mobutu aye alinga tala basakani na biso penza na ndenge ya kosakana te basakani na biso bandeko bolanda na babilili botala ndenge tata alati kazaka na ye bimi na tongo balobi bana bayebi te akei na mosala bana bayebi te asalaka na bureau tata akei batala boye tata azali koyemba na TVP bimi na babilili bana basutuki balobi me papa biso tokanisaka ye tosalaka na bureau penza ya malonga nzoka nde oye okendeke nde mosala na nde oyembelaka Mobutu ale bokanga minokolo bino bana oyo bino bokanisi soki nasali boye te bokolia nini bomoni yango na tolobi ete Mobutu adiminaki bato wana na ndenge ya kosakana te yango na kotala tosengaka Joseph Kabila tosengaka Nzambe merci tolobaka ete na ndenge atindela biso Joseph Kabila po ete Joseph Kabila azali koyeba valeur ya moto na moto alingi te ke bato mosusu asala bango soki ndenge ni te moto nyonso to azali kotia na esika na ye mpe azali korespecte moto nyonso Joseph Kabila azali korespecte meme bana oyo babengi bashege okomona kosala tuwa koluka ntango mosusu azokokutana na bango bazali kosolola oyo likambo totikalaka komona te meme na ntango ya deuxième république bandeko babolingo na ntango oyo na kosenga na papa Botamba kuna na régie tiela biso babilili botala ndenge Mobutu abandaki koyebisa batata oyo bandeko tata ke musala bana bayebi ete tata aza na bureau aza kosala lokola mpe bilili ezali likambo ya songisongi na bapoko bana baza kotala information basutuka kaka boye tata na bango yo naza koyemba balobi tata papa oyo bana mosusu bakongo ndenge bamesanaka kobengoka tata tomoni ye na television wana tata ko asepeli akanisi neti bana bamoni bomoni nga naza kosala nini tata depuis mokolo nini yo koma koyemba eske nga naza koyemba tata tomonaki oza koyembela Mobutu wana tata mbala moko komona kaka nalingi balobaka makambo mosusu ya boye te ezala bala suka boyoki soki nasali boye te bokanisi bokolia nini me na ntango wana bomoni ndenge bato babande koyembela Mobutu eske bino bomonaki bato ya opposition bakomaki koluka bato wana na poto mpona babeta bango lelo mpenza makambo ya lelo ekomi ya kikuluna ekomi nde ya bozoba papa Botamba tiela biso babilili botala ndenge nini Mobutu azalaki kosakana na bato oyo mboka ezali na kokufa me bazali koyela biso kaka bakomedi yango mpe bakomedi yango bakomi kolakisa biso yango lelo na poto tozala mayele babilili s'il vous plaît Mobutu oye iyo Mobutu elima iyo Mobutu elombe iyo Mobutu mbutie iyo Mobutu mwangisie iyo Mobutu mwikoye iyo Mobutu oye
mobutu mokoye bandeko babolingo na banzi ete bino moko bouti kolanda pe bosili komona ndenge nini bakomisaka biso ba esclave baumbu ya suka ndeko okomona ete mbongo ya mboka olie sala makambo ya mboka me mbongo wana ekomaki nde kofuta bato oyo bazali koyaka kotelema liboso ya mobutu bazali koyemba me baprofeser na ba maître oyo bazalaka bato ya mayele balingi ata kotala bango miso te bato nyonso tu bazali kosala mosala ya malonga ya leta basundoli bango bato bazali kolia mbongo na ntango ya deuxième république bato bazali kosala makambo ya pamba ya babuzoba na ndenge bato mosusu bazalaki ete okomona na gouvernement bazalaka mpe na bana ya mikala na bango bandeko bana ya mikala wana okomona bakokende kolukela baministre basi na pembeni ba deuxième bureau okomona batindaka bango ba mission petit bon yo oza na telefone na yo na pesi yo il faut kende boyokende koyebisa mama na lelo na koleka te bana ya mikala na bazali kopesa bango bambongo mboka ezali na kokufa bandeko tomoni mingi na ntango ya deuxième république yango na ifo tolobaka ete nzambe merci ndenge lelo babimisi biso na kati na munoko na ngubu me lelo tozali komona kaka bato babomelaka biso mboka bazali koya mpona koloba ete soki bosali boye soki tozwi mboka tokobongisela bino makambo vie sociale ekobonga makambo ndenge na ndenge ndeko yo bongisa vie sociale yo kutu na makambo osali pendant 32 ans mboka bobebisi lelo yo lobi obongisela biso vie sociale lobi awa napesaki makanisi na ngai na lobi ete ndenge Joseph Kabila azali kosala boye ezali pasi te po ete bomona mpe lobi ndenge alingi peuple ndenge alingi mboka ezalela lobi peuple nyonso mpe akoki kolia social na mboka na biso Congo bomoni ba réaction ba Joseph Kabila akokosa me ndeko ezali komonana bakoki kokanisela moto likambo ya malamu na misala ndenge azali kosala me bino wana bato mosusu bakomi yo ozali koloba Joseph Kabila wapi bani tala pona nini bino bozala kaka soki balobi malamu ya le rais Joseph Kabila bino nyonso tu ondire batie bino manzaka bokomi kokoma ebangisaka bino pona nini po ete bilili ya lapui tomonaka yango ezali ba masolo de bouche à l'oreille te me tango Joseph Kabila azali kosala tango Joseph Kabila bazali kolekisa ba evre na ye ezali komonana me bino ba makambo botikeli biso kaka makambo ezanga tina lelo ekomi ete soki ntango mosusu bien na Congo moto moko bien babomaki ye na butu ale bango na baye na ba internet tala Congo na biso ndenge bebi bazali koboma bandeko eske bino boyebi te na ntango ya mobutu babandaka mpe koboma bato komona babwaki na mwa kwe moko wana nyonso tu mpo batelevizio ezalaka te neti lelo bino boyebi yango te lelo mpenza bolingi boya kotalisa biso ete boloba ete na ntango ya mobutu nde ezalaka bien na ntango ya mobutu boye botika kolalisa bato pongi botika nde bozoba po ete biloko bozali kosala ezali mawa mingi ezali mawa bosi boyokisi biso bakongole soni na yango na ntango oyo tolobi ete moto na moto aya aswanye image na ye toluka ndenge nini toko kosangana po ete totonga mboka po ete makambo bozali kosala ezali kitoko te bandeko ngai kutu nakanisaki ndenge bato bazali koloba ete tofote papa Etienne Tshisekedi po ete papa Etienne Tshisekedi akoyela biso solution bandeko me soki bolandi makambo nyonso to papa Etienne Tshisekedi azoloba na batourne na ye amemeli bato eloko moko ya sika te mpe namoni esika te ke akritike 5 chantier ya Joseph Kabila mpe esika moko te nayoki alobi ete misala na kutu ndenge ezosalama wana eloko ya malonga ezali te mpe nayoki esika alobi te ke depuis gouvernement Joseph Kabila ye na bokonzi bato ya gouvernement Joseph Kabila babebisi babien oyo mobutu atika rien mpona kolekisa ete aza koyebisa bino indirectement te kote Joseph Kabila ezali positif me bato bazali kocomprendre te mpe ezali kosakana na bino boza kotuna ye motuna mpona nationalité ya Joseph Kabila journaliste aza kozela réponse oyo ete bakoyebisa ete azali congolais te mais tala siko bandi kobaluka
bakongolais mosusu balobaka ete azali mwana mboka bamisusu balobaka ete azali mwana mboka te bazalaka na badute alors nga nazali neti kote ya bato oyo mpe bazalaka na badute soki azali kote ya bato ozalaka na badute okendaki kosigne kasi bamikanda mpo na nini bapeuple congolais bofungwama tala nazoyebisa bino bato bazali koboma Congo kaka ba opposant oyo bozali kobenga leader papa Tshisekedi soki azwi bokonzi bapasi na biso esili bandeko bolotaka kaka bandoto ya baba bokomona mpe bapesi ye bokonzi wana bahistoire ebandi bandeko bomoni ndenge ezali wana ifo ezwa tan bandi tala oyo Joseph Kabila azali kosala ko nazali koyebisa bino mosala ya makasi oyo meme bato ya deuxième république bamelelaka yango pema po ete eloko bato bazali kobosana papa Etienne Tshisekedi mpe azalaka na kati ya gouvernement ya Mobutu ye mpe azalaka aparticipaka me basalaka eloko te eloko lelo bozali kobosana nzambe azali kolakisa biso bamakambo lelo bobengi ye Moïse me nga natikali komona te esika Moïse akomi lisusu kokende kosenga bato oyo nzambe apesaki ye asauve bambongo bosalisa ngai Moïse po tala kaka boye non Moïse alobaki ete Moïse azalaki ete ntango nzambe asapesi ye nzete alobi ete Moïse telema napesi yo mission kende bombala moko me Moïse alelo nanu kuta komisi bino na terre promise ta bandi ete bolukela nga bamabonza parti ezali ya kododoka bamakambo te bandeko nzambe merci ndengo bimisi biso na nzungu ya bato ya deuxième république to comprendre bato yango lelo malamu papa Roger napesi yo maloba. Merci mingi mama Rosalie pona kopesa ngai maloba bandeko babolingo na banzi ete mama Rosalie alobi presque nyonso alobi presque makambo nyonso pe ngai namoni penza mingi oyo nakoko bakisa te me nalobi kaka ete nakoti surtout na point oyo ndeko vice-président et secrétaire ya association Génération Kabila France oyo asilaki kopesa na kombo ya ndeko Jean-Michel Okita Loshima Okonda en tout cas ndeko oyo alobi mingi pona surtout oyo etali biso ba diaspora congolaise oyo tozali mingi lelo bazali komi benga ba combattant oyo balobi ete balingi bapesa solution na makambo etali mboka na biso Congo il faut boyeba ete bandeko babolingo mboka na biso RDC ndenge ezali wana mboka na biso tokolinga lisusu te kopesa chance na bato oyo bazali kosala komedi po bakende kokambela biso mboka ndeko nazali koyebisa bino ya solo ngai papa Roger bo croire na makambo nazali koyebisa bino tina ndenge tobandi balito ebanda na poto tina ndenge tozali kokende bato wana nyonso to komona kaka bakoyaka kaka okomona ba français milai ya bomoni bango neti bato ya malonga après suka na yango boye komona ete ba bimisi bakwesi ba masque na bango bomoni ke bazalaki ba comédien bandeko babolingo yango na tozali koloba ete au moins Joseph Kabila Kabange aza kolakisa ete azali président moko ya sérieux bandeko président na dépasse bokonzi na ye atikala nanu koloba na ba peuple likambo te et puis asaleli yango te soka lobi likambo bandeko te 18 ans ate sali inane okomona suka na yango bakiti na terrain bakeko kokisa likambo wana eloko nde ba peuple balinge mingi kuna na Congo yango wana bandeko ba masolo tozoka na poto ako bolandaka yango te na Congo balingi Joseph Kabila ndenga kosakana te nayebisaka bino boye bandeko nayebisaka bino boye ba leader mosusu tango bayaka na poto bavandi mikolo ebele kozonga na bango na Kinshasa tango fule bimaki bato bakanisaki ete fule bimi pote mingi balingaki bamona epo bamonaka ekala bamonaka ete yango na tango bakendeki base defule na baposa na bango bamoni ye pe histoire esili bandeko nazoyebisa bino ndenge ba election ebandi boye sikoyo bokomona nani azali na population na kati ya Kinshasa. Et puis, pour moi, na ete bazali na somo ya Joseph Kabila, bakomi kotinda tinda déjà batu na bango pona kosala ki kuluna, kuna na Congo. Mais, toyebisi bino boye, Joseph Kabila azali un démocrate, azali ko respecter la démocratie à la lettre. Ata boza kosala nyonso tu po bolinga neti bo bebisa ba élection kozala. Pe soki ba pesi résultat ba élection soki le rais aleki, ndeko tozali koloba yango. Bokanga date ya lelo, oya koya kosala liseki. Potango wana mokili koyeba déjà que Joseph Kabila azali élu officiellement na peuple congolais. Et bongo yo yaka
oya koloba nini yo nayebisi na batu babima libanda po ete bakende kusala ya rebellion ezala ya lukula ya Tunisie na banzi mukolo wana bandeko ndenge toza koloba bamisusu bakose retrouver na bakabe ya kamwanga sikoyo bosala kaka bamaka me mingi mpe bazali kobosana communauté internationale baza kozwa note babétise nyonso bato ya IDPS bazali kosala communauté internationale ese juju banote bato ya IDPS mingi bazali kokanisa ete ndenge Papa Etienne Tshisekedi akendeki na États-Unis akutani na secrétaire d'État ya l'ONU bato mingi bakanisi ete non ok Papa Etienne Tshisekedi akendeki nde koloba makambo mpona banduka ndenge ni sécurité kokozala mais bato ya IDPS basali babongola ngo bato wana bakomi koluka biso bango moko baza koluka ete bakutane Papa Etienne Tshisekedi lokuta na lokuta bozoloba bolingi peuple mais tala ndenge boza kokosa bango ake kozwa lisusu tata oyo mubake lokuta grand menteur bandeko bozala kaka bandeko bozela tokotiela bino babilili moko oyo ete papa wana asalaki erreur akendeki na Grèce akende kokutana na bakongole mosusu oyo bakongole na basepelaki na comportement na bango te na kati ya IDPS bandeko bakongole wana bazaki mpe bajournaliste babandisi koko atake na bakestion oyebi kamela pema mubake amela pema bandeko tokotiela bino yango mikolo ekoya po ete tozali kobongisa yango malembe mpe tozali kosala po ete bato boyeba ndenge nini bato bazali koloba bango nde bakoliberele biso Congo na mikolo ekoya yango na tango oyo ete nazali kozongisela mama Rosalie maloba pe na lobi ete mama Rosalie na pesi yo maloba po ete yo olobi presque nyonso nazali penza na likambo ya kobakisa penza mingi te mama Rosalie nazongiseli yo maloba. Merci mingi papa Roger pona kozongisela ngai maloba bandeko babolingo kaka ndenge toyuti koyebisa bino boyeba yango ete oyo ekomi na yango tande sikoyo biso bakongole toyeba ndenge nini tokopesa na maboko po ete totonga mboka totika badistraction ezangi tina bamasolo ezanga tina po ete bato oyo bazali koyela biso awa mpona koloba ete balingi changement balingi ete mboka na biso bapaya babima me tala comportement na bango moko ndenge nini bazali kovivre awa bandeko babolingo comportement moko ya bozoba ya bonyama yango ete toyaki kotala pe bato mingi lelo bakomi kobima na silence balobi ete non bato oyo bazali kodistraire biso pe balobi ete ibeba balobi ibeba oyo alobaka ete ona koboma bato ona kosala boye balobi baboma kaka yango nomoni ete mingi lelo bakomi kobima pona kotalisa kotombola mongongo mpe koloba ete Joseph Kabila tozali nsima na yo mpe topesi yo maboko kende se liboso mingi bavandaki na silence me lelo babandi kobima yango namoni ete bazali kokoka kodigere présence ya bato wana nyonso tute ekomisi bango mitema mabe bilobaloba bandeko yango wana bandeko babolingo toyebisaki bino ete boyebaka yango ete ndenge ezali wana bapeuple congolais basi bacomprendre grâce ya radio Zoomel 1000 po ete ntango tobandaka koloba liboso bato mingi bamonaka lokola tozalaki koganga na désert me lelo oyo bato baye kocomprendre ete tozali bato oyo makambo tobandaka koloba lelo bafruit nango ebandi kobota ntango bato wana babandi kobima jamais bakei koluka bachaîne mosusu ya bakongole me baye koluka biso mpo bayebi ete biso nde moto tozalaki mpenza na kati na verité ya masolo yango mpe bandeko babolingo na kosenga na bino boya bapeuple congolais tosangana totonga mboka totika badistraction nde yango nde ezali kobomela biso mboka na banzi ete oyo tozalaki na yango mpo na koyebisa bino mokolo ya lelo yango wana mpe na ntango oyo toremercie lisusu mingi Monsieur Jean-Michel Okita Loshima Okonda oyo azali vice-président et secrétaire ya Association Génération Kabila France nde to remercier mingi pona message aussi li kopesa pona ba congolais
na banzi ete vision na yo ezali vision moko oyo ezali kolakisa ete omoni deja mosika. Après avoir kosala ba analyse na yo oye komona ete bon omoni mosika yo na bato ya association na yo yango ete bolobi bokoki kozala kaka na silence te, il faut bobima na silence pe koloba mokili et comprendre eloko nini oyo bino bozali kokanisa pe eloko nini oyo bino bomoni po ete tokoki kosala mpona mboka na biso. Bandeko babolingo bozala kaka bisika bozali na nsima ya bangonga nde tokotalisa bino basango tobombeli bino ya Radio Zumel 1000. Merci. bandeko babolingo na bandi duti kolanda émission na biso oyo tosilaki kolikisa yango po ete boyeba basango nini oyo bino bobande kozela na bandi ete moto na moto asili kotire leson na ye na oyo esili kolobama na esika oyo yango ete tosengi na bino ete boboto ezala na bino na bafamille esika bozwani na bandi ete mbala ya nsima biso boto ya Zumel 1000 tokozanga te mpona kopesa bino lisusu basango oyo esengeli mpona bino tosiki wana mpona lelo. Merci mingi. www.zumel1000.com ezali wana mpona bino na bandi ete bokozala dessus te nsima ya bangonga nde boyebi nini